je fais une vidéo parce que lui-même, le numéro 1, il m'a demandé de faire cette vidéo. Parce que si cela ne dépendait qu'à moi, grâce, j'ai rien à foutre. Et je l'ai bien dit dans la vidéo, en fait. Je ne viens jamais m'expliquer ici de choses qui me concernent. On peut tout dire, je rien à foutre. Vu que ça touche un couple, en tout cas, là, je ne pouvais pas être indifférente parce que lui-même, il me dit, bah, écoute, grâce, essaie de calmer les choses. Pour le respect de ma femme. Donc, je ne veux pas me taire. Parce que là, le reste, j'ai rien à foutre. Moi, je croyais que c'est parce que l'autre t'a demandé des 24 heures au bilan. Non, ça n'a rien à voir avec elle. Rien à voir. Mais qu'est-ce que moi, je vais calculer cette chienne-là? Attends, je ne suis pas de son niveau, moi. Attends, mais elle là, j'ai rien à foutre d'elle. Elle peut beau dire ce qu'elle veut, je m'en fous. Moi, si je le fais, et c'était pas aussi facile pour moi de le faire. Parce que tout le monde m'a appelé, j'ai refusé, j'ai dit, je fais pas. J'ai dit, non, je ne fais pas des vidéos, point. Mais quand je me suis dit, bon, ok, c'est bon. Ok, je ne veux pas quand même me taire. Pour le respect de cette dame-là, pour le respect de son mariage, de son couple, ok, d'accord, c'est bon, je vais le faire. Pour essayer de calmer les nerfs. Et le reste, j'ai rien à foutre, je ne viendrai plus jamais parler. J'ai rien à foutre. Rien à foutre. Je m'en fous, j'ai rien à foutre. Je suis pas en train de quémander votre amour, j'ai rien à foutre. Je sais ce qui vous fait mal, au fait. Vous allez beau faire des vidéos, vous allez, ok, bon, ça, on toute une vidéo. À un moment, vous allez arrêter. Des années, et puis ça va rien pour tenter, puis ça va rien d'Amérique, tout le monde qui est Chine, qui est Chouette, tout le monde qui est Mexico, tout le monde qui est place d'Amérique. Dans la visa 4 ans, dans le monde, on passe pendant la Zati. S'il fallait désactiver la visa, sauf Yanga, et puis déjà, la visa va désactiver à Moudi, c'est mort. Moi, tu as un MDG de fait ma foot, c'est que c'est une grande dame avec un grand jeu bandeko. Babolingo, Likamboya, grâce à mon affalé, papa. Les amis, bato balandanga boyebi nazala trop dans ça té hein. Affaire polémique, bamambo yo. Nazala trop na yango té mais soki nga na ekolo babandeko boyebi c'est ki akolo bezali. En fait, et là on est même nga na ça l'émission oh. Et toyebi Isaïe réserve zika réseaux sociaux za koningana. Ba ofinga grâce té mo balobi ke à cause à moi si affalité. Mais attendez, vous rêvez ou quoi? À un niveau à falité. Par rapport à quoi? Oh, fallait rolling a été. Tant à l'obake ba te belé. Ba ça la ba analyse bidon. Ba analyse à si ma toilette. Motobo boazu caméra. À la base, t'as une notion te. À la bagage te. T'as moussou tout diplôme d'état à zoate. Et ayebi sens ya information te. Ya média te. Azu caméra na ya tche. Le rôle ba te balandarae. Aza sope na babilo on a simba sope ba matiti mo ba pesa ye soki ba nina ebi que non so popularité ba roseya ebele a so ba 100K ba nina mais bo sentir pendant que non oyoko bassesse to fina na mutu na lobi tant bo loba ke fallait ko linga grâce te sur base de quoi grâce na vo so boyoki na bandeli rien que sa façon de s'exprimer hein bozo ka que non ana bagage en dehors ya ba mususu parce que mututu azana ba position na ana ba lolenge na ana ba maambo na azana ba but na ba objectif asala mambo ya salaka OK mais awa eza likambo ya grâce à Rosa moi c'est falité mais attendez vous rêvez ou quoi fallait rolling grâce mais attendez vous rêvez ou quoi croyez-vous que basi nyonso fallait abima na bango to abima na bango baleki grâce sia nanine. Grâce à un bagage, c'est une fille, Anna Mutu, Anna Bongo, grâce Temo, Azana Bongo, et Mutoyo, à raisonner à l'icolo, à réfléchir à l'icolo, à comprendre rien que sa façon de s'exprimer. Même la Bible dit, bah reconnaître la valeur à Moto par rapport à Yakolobanaye. Au monde Kolobonde Tolobarabo. Mutu mususu koyoka ka koyoki peu importe façon à lati peu importe aisance apparence naie attention à lati bilamba cher attention kaza mais quand na oloba na mbala mo bo calculer bo pesi penza
rang ya se siko grâce à mutu moso boyo qui est faut sentir que non ana bagage wana nanu ya liboso. Donc en fait c'est une fille azana instruite wana nanu ya wana eloko na ya liboso par rapport à l'apparence elle est jolie toko wanga nango te bandeko bofinga batu na sonete a moi si kitoko likolo nango ana taille ya kitoko sikota bolo bakeno fallait rolinga ete a niveau fallait te na nini yo na nini na lingi vraiment na lobela nana quelque chose peut-être mais respect à elle parce que à moi ça fallait andako OK mais si il faut te comparer na ba sito ba makango ebele a fallait to yoka atana ba musika ebele ba hôtel mana grâce te donc déjà équivoque on a il y a par rapport il y a niveau de ba lobela bolongolango. C'est que moi personnellement j'ai compris et ça que jalousie parce qu'il fallait un grand esprit. Ah kamora grâce ou encore fille wana moi likango fallait moi ça fallait jalousie. To ebi congolais na kota zoua et ndelo zo sa batu mabe yango moni batu bazo finga puis ba loba n'importe quoi. Na obetele maboroté na zo féliciter te bon après tu as vu na moi j'ai rien à foutre. Mais quand même ça moi analyse muke et na meka ko pesa moi toli et pour faire réfléchir batu par rapport OK na lobby et na batu musu ba lobby que non aokosa tana loba na bino que batu bele ba réfléchir ça raté parce que webi avant ko loba likambo avant ko intervenir surtout na makambo itali o analyse o nini avant fond la mona ko loba il faut nanu ko zwa kata ko réfléchir 2 3 4 fois que pourquoi elle loko tela kozwa audace topé courage ya koleka na public ou encore ya kozwa téléphone ya kobeta lisolo ya kosolana ba master ke obimaka na mutu songolo to na mutu mo munene bino bo mona ngoza likamuke bino mona ngoza likamuke aokosa te koyoka ye mutu amayele a comprendre que grâce te mo azokosa te effectivement ali kango fali parce que ba propos à tenir ba courage azozwa na ba audacité ba mambazo loba wana il faut azakali kango fali po akoma na niveau wana bandeko awa wanga na ete kona zo par nazana kata mamuna bango te mais alika na faire raisonner batu abiso ba désactiver ba visa bien que visa va désactiver raté ya ba musu ba désactiver ya yete tala pour mutoko na ba niveau wana c'est que bazana mambo moko boye ya kati bango mibala avec les concernés si quoi faut zara mutu moko mayele pour comprendre koyoka grâce ndenga zoloba ba propos na ye ba voice ndenga zo circuler ba ndenga za ko assumer croyez-vous vraiment que ekoza aventure siko soki ezalaki ata afi mobo ya musika bon bat ba comprendre matala na azoloba nika po bat ba chaika mais azana kati ya rayon ou encore na ceinture ya fali si réellement mamba zoloba eza mamba lokuta bo mona teke banda kala nde fali nga sotese bino mo bo mona ngote ke non eza ba mamba zo bimisana eza mamba ya sérieux mais aza tellement sérieuse et azo assumer. Et puis, azana sentir ya fali. So les agas ayi musika. Ba on comprendre lo banika bilobela parce que bon après tout, fallait okeno. Mais aza pene ya fali. Ba mambazo lo baba propose au tenir na façon zo ko assumer. So les ayi mamba lo kuta, croyez-vous que fallait nga tike wana. Il fallait nga tika ete. Et puis anga banana ndene. Anga gangela ye. Alinga benga na mbala moko mais ce qu'il fallait azo réagir te bino bobo mon ngote que non quelque chose qui cloche là alobi soki alongoli soki babilo roni na réseaux sociaux soki nini soki a delete soki Facebook soki ba ils pour un respect ce qui est quand même bien aza consciente et pour un respect à couple il a fallu ça n'a rien à voir avec na o bat bazolo ba et puis déjà etali ba honte effectivement parce que ça likambo bolingo na kati et likambo moi sina mobali elle likambo moi sina mobali et donc pour comment na ba niveau et là que ça qui na fallu ba si ba koma musika ah oui et là que ça qui na fallu ba si ba koma musika tala
bino mambo bomo na ngokaka bolo baka po azane ka grâce témoin ana ba objectif na ye parce que bana basi bomo na tozana na trois types ya basi so azaki fille moko boye alinga tam so pas prouver bino zuzemi pour la sabino que non abimana fali mais elle a ses objectifs yango moni peut-être terrain na eza na ya yete azwazemi misala comme ça soki tu be deuxième femme so yelo ni so ni te wana mam na yete yaza nikimenga te yaza grâce temo aoleka nzela ayebi mamu nini oyo ye aosala parce que mutu to asala likambo na objectif mutu to asala likambo na tina déjà pour votre information équivoque ya oloba ke no aza niveau fali te botika makelele bozoyeba mambo oloba te yango boloba biloko boloba ana basi oyo toyebi ya fali oyo azala na bango na baoyo aza na bango lelo na omona mwasi aleki grâce temo te na nini aza mutu peut-être aza na ba faiblesse na ye aza na ba mamu na ye oui c'est vrai tobi congolais ba ina ba tukaka oyo bazalaka na mwa ba gaz na bango na ba étoile na bango mais personnellement na mona na mwasi aleki grâce temo te na nini fille oyo déjà a fille moko aza te na oshite wana na oshitele wana sinon te na obosa na mamu na banero loba ba mamu grâce temo azosala pe asali eza clair que yena fali ba koma loin au monde ba bolingo ezala ke ba les on dit abatuté et kabola bino c'est vrai peut-être fali était un peu mécontent mais pourquoi tu as fait ça OK d'accord pour mon respect efface ça ou encore arrête avec ça topé longo lelo kande boyoki yemo rabuti koloba ana mais en depuis ya ba mambo na fali osailo te arboya epete chéri na ye ata bofindi likangu na ye bazalaka na ye bavivaka na ye donc wana eza ya liboso par rapport à bato bakoloba no ata kolinga yeta za no bomona olika moke oyeka bona miso ya bato ke no na lala na songolo et puis songolo ngo pe ana kata sentir na kata rien na ye mais so zema mbalo kuta fale nga benga na eti ata bosali propagande na monde bato bosaba propagande na ba TikTok partout kata grâce soki neti ke no fale achaye mopanzi esimba te peut-être ako sa sembla to mascarade mais likangu na ye mwasi na ye likangu na ye so ba oboya na ba mamu na bango mais ate popino boloba parce que déjà pas comment na ba niveau oyo ce que ba bolingo se botimisi ça pour il paraîtrait à ça la ba chantage ngo banda kala ibani lelo te bolingo se botimisi ça bino ba mona grâce temo aza fille je sais pas grâce temo aza étoile donc aza na aura afi ana gaz a vraiment na gaz aza na gaz ana aura amona mwasi moko a circulaka a tourna mingi car na milliard bato minene tel que vous la voyez là bato ba yebi mamu na oloba a tourna mingi na milliard bato minene bon mona eka na ba abeda chou na ba bato misusu et c'est ça en fait grâce temo sko bino bat bolo ba ke no niveau fali te na ebite niveau nini o bolu ke la yeto pe bolu ke la fali bino ne boye biete yango bolo ba ndenge wana et puis tant on fallait que rolinga il fallait que rolande pambate parce que fali c'est un grand esprit comprendre siko ka ba mpongo ne ba comprendre ma mbonga na oloba ka ba grand esprit ne ba comprendre ma mbonga na oloba fali c'est un grand esprit tant yo rolinga grâce temo alingi grâce temo na tina alingi na tina. Récemment, dans cette émission, il y a de ces filles-là, avant d'arriver à un jour, on a fait un fali, on a fait un paka. Malheur à vous, mawanabino. Parce que Batouana ne bazana, basi bakoma batu mususu. Fali po ti akeli ga grâce te moana, aligné kana lo yenge te tope na sentiment. Aibi ke grâce o memele makambo. Bato yo bapumbo alikolo ba comprendre qui c'est que je veux dire. Aibi ke aura petito e memelanga makambo, bino nde boyebi te. Yango bomoni boza manipulable, boli ko fungula munoko likolo na maramu nyonso, koloba n'importe quoi, ko ganga inutilement. Mais pourtant, bango ba osa ba vie na bango na ba coin na bango na ba ndenge na bango. Fallait ali grâce te monatina. Abi ga memele makambo. Abi ke petit oyo na ba ndenge moko boy a memele makambo. Yango azo sala ngo.
Mawaka nde pe na baba nango ye peut-être pour na yika ke no lokumu quoi. Lokumu aza madame so pe likango soki mwasi ya moto monene et puis après c'est vraiment triste parce que na futur baba na basi ya boy généralement baba la raté baba la raté. Ata le so abali oka libala eumela te. Ah oui parce que banzelo oyo azoleka wana banzelo oyo azoleka wana c'est compliqué au fait. C'est compliqué. Na lo banane ki mokolo nali na okota mozindo te na tante na obima na ngai sinon peut-être na yo ko fungula ba porte mususu yo zonga ba 30 ba 40 minutes pona kangango. Mais à suivre so esenga to sala continuité to salango. Mais lo kana ngalo bana bandeko ba congolais bolongola équivoque yake à niveau falité. Na yebi ke bele ba oloba na bango ngo pona jalousie parce que congolais to za na biso ndengo na bombo na ka mutu munene wala fali grâce do ba mona nzi ke no mama grâce donc ya pour to kitisa ya à niveau falité lokuta à niveau fali et puis fali aligner na tina aligner pamba te yebi pourquoi aligner fali yebi pourquoi aligner grâce bino nde bo mona yesu ki pe ndenge nini bo va na bino bo yebite mais bon nzamba sunga bana ngo kaka nzamba sunga bana ngo ba grâce ngo pe nzambe ga sunga bango parce que vie o ya éviter quoi vie o ya éviter mais bon après tu ya banzelo bango ba poni ya banzelo bango ba poni za banzelo bango ba lingi mais na linga ande charisme ya mwasi ya fali ata makele lango ndenge nini azakuna te boyoka ete bo mona ete eza pe ba code ouais parce que ba musicien minene lokola ba fali ba musicien minene lokola ba kofi pona no komana na ba niveau wana eza na mo ba exigence moko et moi si oyo il faut bozala na complicité na mambu tout faut bozala na complicité na mambu tout yango bomoni ebele na bango nde bazalaka wana ata yoki o mobala bomi o mobali abimi aza pédophile abimi na mwana 2 ans o mobali alingaki songolo pakala na entourage o mobali abimaki na ndeko na ye ebomama bana bango te bakosolaka pe te pourquoi parce que bandima do balera bambongo wana na batina quoi ya ba close bato bayebi makambo en fait c'est un peu ça ebele bayebi ke non basio ba makango mobala ozwa libanda eza pona bolamu na biso donc c'est pas la peine sona yoki makele le kuna na ya rocha munoko ya nini à suivre na si on comprendre donc bobima na ba distraction bo s'occuper na ba mamu na bino botika na bino ba biloko bozo loba na bozo kanisa na bozo sala na parce que c'est pas ça en fait c'est pas ça à suivre. Demander de faire cette vidéo en fait. Parce que si cela ne dépendait qu'à moi, grâce, j'ai rien à foutre. Et je l'ai bien dit dans ma vidéo en fait. Je viens jamais m'expliquer ici de choses qui me concernent. On peut tout dire, je ne fais pas foutre. Vu que ça touche un couple, en tout cas, là, je ne peux pas être indifférent parce que lui-même, il me dit, écoute, grâce, essaie de calmer les choses. Pour le respect de ma femme. Donc, je ne veux pas mettre guerre. Ok, moi. Parce que là, le reste, je n'ai rien à foutre. Elle est quand même consciente, hein. C'est parce que l'autre t'a demandé des 24. Elle est quand même consciente. Rien à voir avec elle. Rien, mais qu'est-ce que moi je veux calculer cette chienne-là? Attends, je suis pas de son niveau, moi. Attends, mais elle là, j'ai rien à foutre d'elle. Elle peut beau dire ce qu'elle veut, je m'en fous. Moi, si je le fais, c'est pas. Bonjour à français. Bonjour à articulation. Bon, on le voit, tu vois, fallait tété. Et ça peut qu'apprendre en français. Elle est instruite, en fait. Afi a pas en pambate. Bon, naïbi que généralement, bat finga grâce à ça peut qu'apprendre la jalousie. Bat finga grâce à ça peut qu'apprendre la jalousie. Pour atabarando naïe, bon, mon naïe, bon, constater grâce à na barando ya toilette était. Ne bon mon aba misusu wana. Ba Manuela, ba Karine, ba Nani, grâce à la barando à bon côté. Peut-être kala, mais personnellement, na mon na musique,
namona ye nanu te aya che caméra abandi babifingela mwanza nde baona musubo mona ba bafinga kana babifingela mwanza babilobela mwanza ba obimisa ba mamuso ba obimisa te na munoko parce que mona muto akenda classe muto ana bagage azala na mwa lolenge moko ata muto a délire ata muto buzoba mais ezala ya classe ezala ya classe donc grâce ah ngai congolais ezala ya classe omoni a tellement maele mwana mwasi oyo alobi elle n'a rien à foutre baloba etali ete soki alongoli soki nini wana eza mpona respect likango na ye alobi na ye mpona respect ya mwasi na ye asala bongo te c'est tout à fait normal il faut pas luka pa batela côté wana te parce que so pe mobala on peut comme pe ko bafouer pe ba ordre na ye kasi bolingo on peut aussi là mais na minute ya odondo atala mwasi afali likango fali grand esprit je vous aime abonnez-vous sur CMDG TV ma foute sika quand à moi on nomba la sima de bonnes choses à vous que le Seigneur vous bénisse merci au revoir bye. Votez Fachi, votez Béton, votez Moellon. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso, Lamuka, Sutuka, Nguluma, Toebisa ki bino boro sangana po boluka botombo la Fachi boro kute libanda tina kati toujours béton. Président le plus gentil, le président le plus simple, après ça maman besoin de roi c'est Félix à peuple. Comment ne pas t'aimer, comment ne pas te voter. Ah Fachi béton, 5 mandats. Votons Fachi, les amis, votons Fachi. Votons béton, le grand journaliste Songanzila. Votons béton, Congolais fongola misu, nalobi fongola misu. Zomona to zomona te, zoyeba te, kanisa malamu. Prophétie ya Kimbangu, changement na 5e président. Zomona misala, natuni banda Congo ebanda. Maternité gratuite, enseignement gratuit. Yoshi oyoka boye, yoshi omona mamba boye. Fongola misu, olanda basorodio mode, bazopola bazondimade. Ah Fachi umela, oleki bango. Tala mboka ndenge zobonga, Kongo ekomi poto, Kongo ezobonga bandeko. Kalate Allemagne d'Afrique. Ah, Fachi Oumela. Allez tous, béton à béton. Béton à béton. Béton à béton. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Moellon na moellon. Moellon na moellon. Moellon na yoki. Béton à béton. Béton à béton. Yanga manga. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Ah, oma moellon. Moellon na moellon. Moellon na moellon. Jassam, Équateur, Grand Kassai, Ituri, Katanga, Sankuru, Bandundu, Congo Central, Lomami, Kivu, Mongali, Makongo, Maindombe. Béton, béton à béton, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, moellon na moellon, moellon na moellon, béton à béton, béton à béton, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, moellon na moellon, moellon na moellon. Ça c'est la voix des coachs, la grande diaspora UK. Béton Oumela.